tu émission na biso ya tout abordir awana kati ya Botala ndenge Yanson Yangiama le roi de la forêt bakomo tombengela kae donc arrivé déjà na kati ya Bella donc nebisa bino Belgique eza déjà tombé na ndenge ya kosakana te balaki bino kelelo le 24 bakozala bongo na kati ya Bruxelles po bakobeta café couleur le 28 donc eza ya koyinda balobi obenga moto na bino obenga kala main noire moto akanselaka bato ba concert moto akanselaka bato ba visa yangia mabuki bakal boluka ye boyebisa ye adongoli misu na ndenge akosakana te yangia ma champion d'Afrique déjà na kati ya mabele ya Bella tala ba photo tala démarche tala ndenge azali kotambola bandeko babolingo la main noire ezalaka nango te soki ezalaka eponaka nde bayuma botala démarche le vangantama botala ndenge azotambola na bana na ye elongo na kati ya Bruxelles donc café couleur le 28 ekozala nde ya koyinda donc nde ya koyinda te babi ekotela nde ya kotela obozomona wana eza kaka avant goût donc bakei akena ba musicien nyo surtout bakena ba vol différent ya kenda ki liboso comme après quelques heures nde ba musicien na eboti kokoma balobi la main noire yebela ndenge ba ye wana donc ba obeta kaka concert ya café couleur wala sabino avant goût ya le 18 oyoyo ndenge makambo ekozala donc les minutes oyoyo ozana bino branché ozala kobanga te pour ça déjà ya kosepela matiza kitoko café couleur ekobeta le 28 festival wana oyange makobeta après yango bakotika la mwa mukie babongisa makambo ya ba clip ya ba maxi single oyo babombela kibino maxi single wana ezoya okola ki déjà extrait ya clip oyoyo evangata mazalaki na ba danseuse bana déjà kolakisa bino ndeni nyekozala alors lelo tolobela ngo mingi te tolobela kaka voyage lelo na kati ya Bruxelles bana mai boyebela bobendana kobendanaka tebike mikolo yo poto eza mame simba kona makambo ya mikanda bazotambola penza malamu te mais boyeba toujours destination Bruxelles donc arena te mais café couleur vangantama yemo kozala wana présent tomoni déjà wasabol présent tomoni ego sente on a kotanga bakomona bangono surtout na delike ba musicien surtout yanzone basa déjà sur le terrain donc ina sabino mame mbutu lezanga kate bakozala wana bopesa na déjà mibara mona bino ndenge zalaka c'est Figaro zo panza teka zo panza sango po bino bo sepela kaka voilà maboko pembe totikeli bino otala ndenge nini levanga ntama azala koloba kala mingi te mais interview to kotindela bino pe kala mingi te ndenge zalaka poza toujours kutema ko kitapo match eza carré banoko bangela ke o bakoya te o la main noire o bakosala boyo o bakokansele bakaba mikanda eloko moko ezate to sabino ozala kimia o otali levanga ntama o suza ba relation na ba ambassade o soto benga kaka bakasele levanga ntama bomoni yango ya bien bokangami na wese po batatembe bolobaki mingi tubadozala kaka action na bino le 24 koki bono batozala biso le 25 yango bopolololi bino moko bolindi kapenza na bikendi na yebisa bino botande batambola na fière botande basala ba interview na fière bala sabino kendo makambo ya visa eza susu na wengete makambo ya visa eza susu na niveau ya Yanson te bandeko na ngai oyo bomoni wana nde suka masolo oyo bomoni wana nde kelemba balie bolinga te bakei bakozonga baklipe ya danger ezali ebi makala mingi te maxi single wana des chansons moko mama na animation susu ezala mama na rumba po totela bino yango pe kokanga bino ti le 18 octobre po ezala sengo moko bo bino bosoma babillet babillet na bino le 28 bosana te bosombaka déjà ebike mikolo po tango comme moi pasi surtout bataba sans papier ou ton sala ba concert et ozala pe mo yenge moko bo ekaka na ebike ozala banda ko mele kaka nango chaque 5 ans na kata mikilo ebike no ataka bino chaque 5 ans na mikili avant ba élection salama et salama nango partout na moketel ba Afrique du Sud et salama peka modèle oyo donc ba illégal penza bazana mo mami mais boy ba keno et vanganta mazana terrain tant le roi yaka bakamoto ko mwana ngo pepele le roi koya akofungola ba stratégie no surtout okobeta ndule akobeta fait tour na Paris po ko sala moko boye pour la bino no surtout ko tulingaka
ndenge ezalaka kaka levangantama. Voilà, bozala bino toujours branché levangantama ekala lui-même, donc ala mingi te basolo ekozala carré. Tokopesa bino baprogramme bien après le 28 na bela ya ntoni ya kozala wapi. Voilà, Saint Figaro toujours maboko pembe likambo na moto te, toyaka mpona kopesa ba news ya bato nyonso tu mpo bato nyonso tu basepela sans tendance ndenge ezalaka toujours. Lelo tobisiki bino botala levangantama ebongo air moko boye tokozonga sikoyo po tolia lisango na ndenge ya bien, tokozonga soso air moko po topanza teke topesa calendrier ekozala ndenge nini. Donc balobi ya ntsone kwenda vutuka na minute oyoyo ngaye naza na ngata Jamaïque to WhatsApp penza, donc na minute oyoyo avion lokola nzela toilette na kosa bino te lobi ngo sakara de kuta au secours. Maman Gelo, Boga Diego Mubola digital Charlie Mubola donc deux fois. On fourre le moulin. Donc vous voyez musique à maison mère on fourre le moulin. Nous sommes dans la délégation. Petite Kinshasa moi-même présent Olivier Igo Santé tous les musiciens. Nous avons longue à destination. Bruxelles, donc banner Bruxelles, tout coûte à l'aéroport, l'hôtel. Avant que les couleurs alors, pour les festivals, les festivals, différence dans la concert normal au de Betaka, dans le festival où il va être 1h30, 1h40 minutes. Différence dans le côté artistique, différence dans la musique. La différence c'est dans la côté que ça va divergence, il y a la style de musique, il y a la proposition. Ils ont la carte de côté, concert, vous avez vu son mot, ce monde a fait qu'il y a la rumba. La rumba, tu vois, présenter le monde de rumba. Voilà. Peut-être que la couleur café, il y aura aussi les Jamaïcains, les Américains, pendant la période de vacances. Hein? Voilà. Au monde, on va être Éthiopien. Il y a la divergence, c'est ça. Il y a ma groupe, il y a la rumba. Et en plus, il y a la militage. Voilà. Ils ont utilisé le thème de 1h20 minutes. Donc, 1h20 minutes pour se payer ça. C'est pas facile. C'est la cotation. C'est ça. Ok, à la prochaine, vous avez dans le roi de la forêt, si vous avez le roi de la forêt, parce que mon a dit ma arène. Comment on va les gars? Ça les mères. Allez pas. Vous allez pas avec ça. C'est ça. Tania. Venez donc, ici nous sommes en train de l'aéroport. Venez donc avec notre nouvelle tête, notre nouvelle danseuse. Donc, ça c'est Tania, la cheftaine des danseuses aujourd'hui. Même dans tout que l'on reprend, Tania. Encore une fois, nous autres ennemis qui nous, couleur café, c'est quoi le festival, il y a le est-ce que Tania ça t'a préparé? Voilà. Oui, voilà. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino, en tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku ozana posa ba installer le DSTV,
oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndako oyo olingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère oyoyo au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya trienen produit moko azar produit à compagnie Neolife. Comme on est trienen, tous en a qui est nango ça soit ils ont 60 capsules na kati, tous en a mini nango azan 120 capsules na kati. Trienen na sala amin. Premièrement, trienen yo, ils a pour nous tenir sur famille là à tous en bonne santé et aux malades au qui consommer trienen. Trienen as a produit oyo ayeko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et trienen penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto. Mon ba cellule soko kufi ba cellule soko zui malade de ça que tous sont malades, ma maladie chronique que zo tungisa lelo mokili. Ekufaka ndenge nini, ekufaka na biloko tolia, ba ngreshi ke tonzi na kati ya ba biloko tozolia. Batsaka ba kisa ndenge na misuni, batsaka ba kiso ça ke bomba misuni na bango temps mulai, na ba fruit ba veg biloko nyuso tozolia tonzi na ba kisi na kati, Yesu koyo ayeko aye ko tant tozolia biloko wana e bomeli biso ba cellule na santé na biso de salami ke notre comme zo maladie autosuto e comme lelo ba nyonso koma ba maladie ba tension ba sucre ba nini ba maladie mena ye ayaka ko lesa ba cellule na biso soki cellule no allié azongi en vie soki akufa ki azongi cellule ezongi en vie soki alaki akobela comme en bonne santé nde pe ça ke ngana yo tozala pe en bonne santé. Alors le quoi to lia qu'à chaque jour il faut peut-être me la cahier ayeko ça la musala dans le basikoyo et à part ça ayepe à part ça a sokola rapé makila a sokola biso makila tant on mêler makila na biso sokwami ba cellule na biso comme bonne santé comme maintenant cellule a comme maintenant la capacité il y a quoi sauver ba nutrition. Ma nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme on lia ka pour ma tonda to ki ba souté biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo souté mena ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya o to zanga ngo chaque jour ayepe abakisi lio donc trienne ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladi nyonso santo sanango ça to c'est la trienne asa bena bien pour la santé mutu nyonso. Donc ça on a pour
problème nyonso santé zo déranger seulement notanga makombo et ça la kena bosa la misusu ozala kuna obino yango za mpona maladie na ngate na melate et ça pona problème nyonso tona bi nyonso alors soko bengi biso na numéro nanga so osali sur WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer la maladie nous avons na comme ça pour se dire le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage ça belé sur le kinga na WhatsApp na otinde ko na quelques témoignages to ça na moya ba vidéo to ça na moya ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment ça bien pour la santé yo osala ba fatigue chronique mililanga ye au booster énergie muto amela trienne na za muto azala bandi na âge à 12 ans mata on amela trienne ya ba les autres osala ba produits belé ba traitement ya ba maladie nyonso to lobela ka na vidéo mususu oyaka to lobela ka pelo to lobaka trienne na lobeleka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya trienne luka biso na numéro na pesio to lobela yo to lobela ye na expliquer yo trienne ou bien otinde loku na expliquer yo trienne ou bien otinde loku tu photo na ye na explication ni nyonso ceux qui peut comprendre en anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza muto a besoin na toza na poto toza soko partout za na Congo wapi to tinda o muto za na AVC na za na témoignage muto AVC lukanga na opesa yo melela nga trienne noyo oza problème nyos to na bi problème no so santé melela nga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soko aye avant to bande traitement PCK opoza bat ba melaka o babiki o lo dépenser na traitement milai to za nango pe kuna memelika aye pe o komi bien o solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mukuse ngana bisabino to utiliser ye yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo trienne dala ngap la zobe la teme la melaka ngo ngo zo funga meza ya ngai dala mela die na tongo o moko ya pokwa na ngai yeyo ngabe ka to tafno ngai abe la te mais c'est la kani na simno ke na zobe la te tu nyo somela abon attendez salé soki ozingai soko moni ke no on ngolu zabiso pe facilement ataka na chaîne yo talela biso yo soko luki biso zabiso facilement a produit triéto en produit Neolife Neolife wa c'est un produit naturel ba produit ça produit naturel ça bio maman ba produit ça tellement belé nous quand après maladie nyonso au problème terre votre babo taraté au problème libido koto papa au problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète mutana sida ata mutana sida ici la teme comme ça mutamona na bien santé kitoko na miso bato suki kitoko mamuso kitoko toza na kisa bongo o moni lexi ye soko melepe ba maman balinga na bango chokote ba maman balinga na chokote le kwa mama Pacifique soko zo melaye a comme ça tena o kitoko le kwa ba bébé a ba bouton ezala te azosi sa ba bouton a comme ça ten kitoko on nzoto santé e kangami ya sumunene tozo lio zo mela nous avons pe bien mais santé nzoto a comme ça santé ngebu azo bongi sapé ki sotaka tant katine so comme kitoko si bota libanda fo bimati pesa makambu triennel solution luka biso partout la numéro na PCB notre na chaîne nota et la biso so ta biso na TikTok na YouTube partout parce au monde les chez na oyo